Mbote bandeko ya solo bongo penza to ye lisusu ngai babino zikoti mayuma na ye lisusu penza ya solo bongo pona kotangela bino kaka les saboteurs de l'authenticité ya solo bongo penza ya mbote na tata mana kosala ya kotangela bino mukando esengeli na biso to yoka pena nzembo oyo po tozali na sanza ya vita kimpa biso tozo kokanisa ye ya mwana esengeli na biso toyoka loyembo oyo ya vita kimpa etambuke tevele kwase itakutia kitombuka mwisi watitombuke tevele kwase solo bongo pena ezali kolobela ya vita ntango akendaki mpenza solo bongo na zamba mpona kosambela makambo na ye azalaki kosala kofinda ya solo bongo pena divululu wana eza pena mboka oyo bakendaki mpenza komema ya vita kimpa pinda yoyo makanda ya vita ya vita kimpa yandi kupinda akusayandika kama kuku akwewaka mukichweki donc mpaka ya bibululu donc mboka wana ezalaki solo bango kokosela ye makambo kangi ye bisengo na moko bibende kangi ye na makolo bapeta ya solo bongo mpenza makasi na pasi ya koleka ndenge ya mabe mpona kotani na nse ya kongo babeta ye pena ya solo bongo pena na mutu babeta ye na kingo otala pasi oyo pena ya solo bongo ya vita pena amona mpona kotani na nse ya kongo mpona kobatela mabele ya kongo ye ya solo bongo pena batumba ye na moto wayoko kotia ya solo bongo mpenza ye abetaki mpenza agangaki mpenza na mongongo monene alobi oyo nyonso ngai nayaki na yango evutaki na mwela kongo tozi kutu kobongwana ata moke te soki boza kokatela ngai mpenza etumbu ya liwa nazali na kobanga te kange na yowonga ko so bakutu ekoki kobongwana ata moke te lokola bokateli ngai liwa naza na nga mpe na kobanga te mpona kobundela nsi ya kongo ayokwa motia ya solo bongo mpena bampangi bandeko tokotatama na nzembo oyo soki tosilisi ya solo bongo mpenza kotanga maetoyeli lelo na yango esengeli na ngai ete namilakisa epa na bino ngai wa bino Zikoti Mayuma
mama na ngai azwa misolo bongo mpenza na etuka ya bwende, tata na ngai azwa misolo bongo mpenza na etuka ya kindamba, yango nga nazali bwende kindamba. Kelikaki bende bampangi mono wa beno zikoti mayuma tembo de mwanda. Ngudi ame vuilu muvula la bwende, sedi ame vuilu muvula la kindamba, idina mono imwe bwende kindamba. Solo bona bandeko esenge na ngana lata maneti pamba tena ko ka solo bongo pena ko tangela bino mai to yena yango lelo ya solo bongo pena mbaleleki to tangaki ya solo bongo penza oyo babali na biso ke sauvegarder to tanga nanu to la kisabino nanu mai to tangaki bongo sima nango to tangaki pena na chapitre misatu bongo to sukaki na to tangaki. Voici la pure vérité. Sikoyo to sukaki ya solo bongo penza na oyo etali bongo penza religion, l'enseignement des fils de l'homme. Yango wana lelo sikoyo toye na mokanda na biso ya tuku mibale na mibale toizeli mokanda wa makumole ye mole na chapitre na biso ya mine na kapu na biso ya mine tokotanga ya solo bongo penza sauvegarder sa culture. Donc, combattre la solo bongo penza bokoko bwa yo. Tania lusanso lo eto moki Kongo. To banda na nzela liboso wapi esika batie bongo nkoto solo donc to bengi donc koti seli to lo bango ndengwana ko lingala na yebite ndenge balobaka. Donc chapitre wana ya mine to sauvegarder sa culture to kotanga donc esika batili biso nanu liboso préfax wana donc un koto solo donc ali les ministres de Dieu créateur. Donc tokotanga nanu wana simande tokota bena na mozindo ya likambo. Le Dieu Mbumba a créé l'homme à son image. Le monde physique est fait à l'image du monde spirituel. Ya solo bongo bena mi tolobaki mbaleleki ke monde physique utakakaka monde spirituel ne matérialisé yango awa balati yango nzoto. Chaque pays organisé a un chef entouré de ses ministres et d'une hiérarchie de collaborateurs chargés d'appliquer la politique générale du pays à tous les échelons. L'organisation d'un pays est faite à l'image du modèle dont le Dieu Mbumba a organisé sa création. Car après avoir créé l'univers, le Dieu Mbumba avait confié sa création à des esprits supérieurs à qui il avait donné la mission de diriger l'évolution de l'univers. Conformément au grand plan tracé par lui, ainsi il existe à la tête de chaque étoile, de chaque planète, de chaque continent, de chaque pays, un grand esprit entouré de ses collaborateurs chargés de superviser l'évolution de la partie de l'univers qui leur a été confié. Ya solo bongo pena tata nzambe donc Dieu Mbumba donc nzambe mukeli na posono yana nzambe mukeli asala pena ya solo bongo pena nenga bongisa makambo na ye atia mboka na mboka solo bongo pena na bato oyo bakoki a confier mission wana ba esprit supérieur donc oyo bakambaka penda mboka na mboka pona ko superviser makambo ya solo bongo pena to limbola mingi te ce sont les simbi, les génies sidéraux, les anges, les esprits de la nature, etc. Donc, ils allaient sur bon simbi, donc ange, les génies sidéraux, donc les autres, donc autres astres, astres mususu, donc les génies sidéraux, donc donc oui kengela rapida naba ange surtout bien naba esprit il y a nature autant surtout bien naba génie. Il y a des esprits supérieurs qui s'occupent de chaque règne minéral, végétal, animal, humain et spirituel. Il y a solo bon bena ils en a mis limo o bene telema oui simba rapida makambo itali mai donc mai italaki makambo végétal donc to go benga ko la moni wa bandunda bamayebo babiloko wana nyonso tu oyo eza na molimo ya solo bongo mpenza kasi eza na monoko te mpona koloba
yango abenga yango ba végétal. Donc na ba nyama, ba être humain, ba to ko biso na et spirituel. Chaque règne de la nature est subdivisé en plusieurs sous-groupes placés sous la supervision des différents génies de la nature. Il y a solo bongo penza, ils na ba groupe ou ba kabola ou qui par penza na ba kabola par groupe ni ta les étoiles les appellent ba groupe na ba kabola pour na ko superviser ba mbasi so benga na Congo donc ba génie ndenge na ndenge. Ainsi pour la race humaine aussi. Donc, ils allaient sur le bon penapo, na biso bateau, ya bateau, na biso bateau. À la tête de chaque tribu se trouve un grand génie de la nature entouré de toute une hiérarchie de collaborateurs chargés de superviser l'évolution spirituelle et matérielle de cette tribu. Il y a sur le bon penapo, ils allaient payer bongo, il y a sur le bon penapo, na biso bateau, tous en avons PV, ba molimo oyo et simbaka. Mabomba misongolo pakala pona kotambusa biso na bomoi na biso na chaque école na école et kabana bongo. Chaque ange dans le passé avait amené sa tribu vers sa terre promise où il avait inspiré les dirigeants de sa tribu de créer les royaumes dotés d'un gouvernement qui est les reflets sur le plan physique de son propre gouvernement invisible. Ainsi est né les royaumes du Congo, les royaumes d'Israël, l'Empire Japon, etc. etc. Il y a solo bon pena. Donc, na tango, il y a kala. Donc, tribu nyonso surtout azali pena na mabele na ye oyo bakoko na ye pena to être supérieur ba pesaka ye. Donc, ba pesaka bango neti biso ba Congo, tozala toto mentili lumie to eza royaume du Congo. Donc, bangala toto mentili lumiao dans l'air terre promise eza lokola ba mongali kuna bangala ba mongo bazapela ba terre promise na bango baluba bazapela ba terre promise na bango banande ainsi de suite yamoni batu na bango pe babotamela kuna batsala pe mboka wana sikoyo ya solo bongo pe na bandeko to sisi kotanga le ministère du Dieu créateur sikoto kotisko l'archange Mwanda Congo to limbola te to tanga po eza déjà ba limbola déjà na kati. Bongo, solo bongo to kende mo mbango po to bakisa ba commentaire pe to te ya malisusu. Les Bukongo, l'être suprême est un Dieu trinitaire qui porte les noms suivants: Nembumba, Nekongo Kalunga, Tata Nzambia Mpungu. Donc, voilà donc telemuke donc les Bukongo, donc Bukongo ezali qu'il tire Congo. Le sens sur le Congo. L'être suprême est un Dieu trinitaire. Donc, être suprême, Dieu trinitaire ou apporté. Donc, Nzambe, n'avait Zalili Naye, Sousaza, Nembumba, donc, Dieu créateur, le Congo Kalunga, donc Dieu, Nzambe Oya Kokaina Miso, Pena Banso, le Congo Kalunga, donc Dieu omniprésent, et Tata Nzambe Mpungu, le Dieu tout-puissant, Tata Nzambe Mpungu, oui, Azui caractère bongo, Yako Sang Sabatu, donc Ouya Naepe, Kokamba Batu, quelque sorte, Roubengango, donc là, la politique qui gouverne. Donc, la Trinité, voilà. À part cet être suprême unique et trinitaire, Seigneur de l'univers, les Bukongo parlent beaucoup de certains archanges très puissants qui portent le nom de Mwanda Congo. Les grands Nabi Congo savent que cet archange Mwanda Congo qui avait inspiré la création du royaume du Congo. Il y a solo bon donc, à part être suprême wana tout tanga donc trinitaire wana ya solo pena ezali solo bongo pena na seigneur de l'univers donc Congo ezolakisa biso culture Congo ezolakisa biso ezolobela biso mingi certains anges très puissants qui portent le nom de Mwanda Congo solo bongo pena to kota na mozino po to yeba Mwanda Congo zanani donc voilà donc les grands initiés donc les grands nabi la ngolo ba grand initié bato pena ba kota pena l'école supérieure, balemba, bakikimba, faculté à ndenge pour nous voyer kola, Congo, grand initiation, donc yebi yango. L'archange Mwanda Congo qui avait inspiré la création du royaume du Congo. Après ça, il y a solo bon mage, na solo génie, na solo yele, ba créer royaume du Congo. Et ça lo lenga moko pe na baluba, bazape na ba mage na bango ba créer ki territoire na bango luba, ba katangé, banani, ba mali pe ba peuple Dongo, bazape na territoire na bango
Donc, il lobby karabisoté, mais il lobby be colonial surtout. Cet archange est un plan qui englobe toute la race noire mondiale. Hein? Donc, archange, voilà, il y a toute la race noire mondiale. Donc ça peut être l'esprit, on a créé le royaume du Congo. Le royaume du Congo, ils ont au Kamba, et le deuxième système solaire, il y a solo il y a la galaxie, il y a Moi, il y a donc, on va créer un mot. Archange un plan qui englobe tout ce qui est tout. Azana, makambo nyonso Italie, siko mabomba mipinda ya makambo wana nyonso tout. Na Moi, na lolenge na ya Moi na biso, oyo, ya biso bato moyindo. Car pour ce deuxième système solaire, l'archange Mwanda Kongo est le représentant de la deuxième personne de la Trinité Nekongo Kalunga. Ya solo bongo penda archange wana, donc mbasi wana, donc c'est bengaka simbi wana to mbasi wana, ya solo bongo penda yende penda mutu asoko représenter deuxième personne de la Trinité, ya Nekongo Kalunga ya Nzambe oyo akokani na nyonso pe na manso Dieu omniprésent na monoko bapaya. Donc, il y a bombi mabomba miona, nyonso ezali, il y a lakisaka sikoyo, aza il y a mtazo ko représenter sikoyo makambo wana nyonso. Pour na bomba te, c'est la terre. Il est l'esprit de sagesse du grand Dieu à Congo. Ya solo pena yimtazali pena molimo oya mayele pena ya tata Nzambe. Donc Dieu à Congo ezali Nzambe. Donc moni ba anglais ba bengaka God. Mindele, en français, Dieu. Biso sikoyo, na Congo, to benga a Congo. To ba Congo, mais ya solo bongo pena, ils ont batu mwindu mingi, ba benga a Congo. Disent les grands nabi Congo, les grands initiés, donc le lobi solo bongo pena, ba grands initiés, ba benga a Congo. L'archange Yahweh, en tout cas, ce qu'on a dit, Yami Sato, titre nango, l'archange Yahweh d'Israël. L'archange Yahweh Israël. Pour te zapper, Bouddha, ou Indien, va zapper là, Moutinda Mina Bango Bengi Mara Krishna, vous zapper l'Islam, donc, Oyo, Moutinda Mina Bango, Rabba Bengi, Yasolo Penda, Mahomet, kasi bango archange moni neti awa ba japonais pe baza pe na oya bango, mais bango sikoyo ba bengaka sikoyo motinda mina bango kombo na ye Kotama Okada, wana sikoyo ba japonais. Donc wana ngesa na moni ntinga nazo bakisa sikoyo moni na ndenge wana sikoyo Yahweh azali sikoyo ya ba israélien, biso sikoyo ya biso za Mwanda Congo. Ozomona, donc biso ya biso za Mwanda Congo, ya ba arabe net ba arabe bengaka Allah. Donc, archange na bango Allah, soko kei na Inde, bango pe bazana oya bango Bouddha, donc bazana Bouddha na bango, et là, bongo na bongo. Le Dieu Kongo Kalunga est un grand Dieu suprême de l'univers, tandis que ses anges sont des dieux secondaires destinés à exécuter sa volonté dans l'univers, sa création qui est le Dieu d'Israël. Donc, Boulimbisi, donc, Balobi Awa Kelede a Kongo Kalunga est le grand Dieu suprême de l'univers. Ya solo bongo pena Nzambe Kongo Kalunga oya kokaina nyonso pena manso azali solo bongo pena Nzambe oya monene pena oyo ya mokili tandi nyonso ya mokili ya univers mobimba. Tandis que ces anges sont des dieux secondaires. Solo bongo pena ba ange na yewana, donc neti ba Yahweh banani bazali Dieu na o basali sakaye na misala oya sala destiné à exécuter sa volonté dans l'univers, sa création. Donc pour nous tous ya solo bongo bina ba kokisa, donc mitindo oyo Nzambe atinda bango po ba kokisa yango ya solo bongo bina na mokili, pour mokili sa création. Donc yemo Nzambe mutasala mokili na ye. Qui est le Dieu d'Israël? Nzambe Israël azali nani? La Bible dit ceci, ya solo bongo bina na mukanda bapaya ya Bible ba lobi boye. Okay, na etenia liboso. Moïse faisait prêtre les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et-il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu
à Horeb. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu. Moïse abanayi ko Petre donc ko lesa banyama ya Jéthro na sko yazaki ko la bokilo na ye beau frère beau père donc bokilo na ye wana zali le sacrificateur de mandia donc mutu oyo ni pesa ki sacrifice na ye pona ko lesa banyama donc yamwana balobi ke ye akendaki pinda solo bongo pinda ko lesa banyama na désert troupeau derrière le désert na sima ya désert kuna et na montagne wana ya solo bongo pena ebimelaki ye pena na montagne ya Nzambe ebimelaki pena na montagne ya Nzambe kuna na Horeb ebimelaki ya solo bongo pena ange ya Nzambe et solo bongo pena ye abimaki na lolenge ya moto kisisi ketia abimaki na lolenge ya moto sikoyo bakomi yango eza na Exode 3 kobanda na moko ti na mibale yena mu Exode ya tatu nzila ya ntete na te ya nzole. Donc Exode 3 1 à 2 qui apparaît à Moïse. Moïse. Réponse. La Bible dit que ce n'est pas Dieu créateur lui-même qui est apparu à Moïse, mais plutôt un ange dont un Dieu secondaire. La Bible continue en disant, l'ange dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et comment il y a ce mot dans Exode, il y a mis ça tout caca, Nanzela, il y a mis neti, Nanzela, il y a motoba. Donc il y a ce mot et il y a non, il y a Batuni qui apparaît à Moïse, et il y a non, et ça lit, nan abimela qui Moïse, et il y a non, la Bible n'est comment que, la Bible parle de Dieu lui-même qui apparaît à Moïse, mais plutôt d'un ange, donc un Dieu secondaire. Il y a seulement un ange, où il y a seulement un Nzambe ya mibale, to tokoki kolobake motindami ya Nzambe oyo biso na kikongo tobengaka tumbi itumba intumi. Donc moto motindami na envoyé na ye oyo atindaki. Donc il y a seulement bena ezalaki ange wana mutabimaki kasi ezalaki ya seulement bena Nzambe te ya seulement Bible tatamaki pona kolobake ange wana lobaki na Moïse, Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, dans le premier verset cité, nous avons vu que Moïse, qu'est-ce que le commentaire, dans le premier verset cité, nous avons vu que Moïse a vu un ange. Dans le deuxième passage, cet ange dit à Moïse qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob d'Israël. Donc, Dieu de Jacob. Donc, mieux soumis à toi, Natani, entre parenthèses, il réponse à Israël. Un ange qui se dit Dieu, c'est donc un Dieu secondaire. Donc, il y a seulement un ange Oyoto, Bisoba Simbi, dans Kikongo, Oyo Penda, Alobi Penda, que Azali Nzambe, il y a seulement Penda, Nabiso, tout le monde y est Azali Nzambe, Ami Balé. Donc, Dieu secondaire, ou bien Oenaye, donc, ou bien qui soit Kiandi, son instrument. Donc, ainsi, le Dieu d'Israël est le nom de l'ange qui apparut à Moïse sur le mont Horeb et qui lui ordonna d'aller faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il y a seulement Nzambe à Israël, donc, et le nom de l'ange, donc, ouais, bimelaki Moïse na Horeb, ouais, lobaki na yeke apesa ki mibeko ya solo bongo pena ye akene kobimisa bana Israël na Égypte. Cet ange s'appelle Yahvé Israël. Ya solo pena ange wana kombo na ye Yahweh, donc Israël ou surtout bengi na Kikongo Simbi. Donc kombo na ye Yahweh d'Israël. Et cet ange qui donna son nom à Jacob, puis au pays des Juifs. Ya solo bongo pena apesa kombo na Jacob pe simanango na mboka ya ba Juif. Le Dieu d'Israël n'est donc pas l'être suprême à Congo lui-même, mais plutôt un génie, un simbi, un ange, l'ange du peuple d'Israël, un Dieu jaloux. Il y a seulement là. Donc, nous avons Abimelaki, ange on a Abimelaki, Jacob, donc, tout le bas. Donc, comme on a dit,
il m'a appelé ça qui combo dans Jacob, appelé ça qui combo, et puis dans le pays, dans Bango, le Dieu d'Israël n'est pas donc l'être suprême à Congo. Il y a seulement bon, Dieu d'Israël, Azali, être suprême, T à Congo. À Congo, Azali, Nzambe, ou Azalaga Moko Kaka. Ou Azalaga Moko, Nzambe, Azalaga Moko. Donc, tout autant, Bwena limbola mingi zati po e makamnongeza na sima na sia donc Nzambe Azalaga Moko donc yango notre bike Yahweh aza être suprême T. Donc, un Dieu jaloux. Mbasi, biso bengi ba génie, donc ce sont des mbasi. Cet ange a un plan qui englobe toute la race occidentale. Il y a solo pena Yahweh, azali ange ou yazoko englobe, azoko sangi sapena, mokili ya occident nyonso. Tokoni na misato. Cet ange dit à Moïse, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur que le Dieu de vos ancêtres m'est apparu. Eza solo bongo pena kana ezot ya misato tukotanga eza bongo tukotanga bongo na mokanda komami solo bongo pena na mokanda ya exode ya misato na nzela ya zomi na motobati na zomi na sambo po botanga po bomona ya solo bongo pena eza makambo oyo biso tozoko kotia awa tozoko tangela bino oyo eza makambo solo po ndenge tolobaki maeleki moyibi bakangaki kana eloko ya memelaki bino. Depuis cette époque, c'est à cet ange que Moïse pensait chaque fois qu'il parlait de Yahvé, le Dieu d'Israël. Moïse abandaki kaka solo bongo bena kokanisa ye na mbala yiso ye azalaki na posa koloba azalaki kaka kokanisa ye na Yahvé. Ainsi adorer Yahvé ou Jéhovah, c'est adorer l'ange superviseur du peuple d'Israël. C'est donc abandonner l'ange de sa propre nation et aller adorer l'ange d'une nation étrangère. C'est cela qu'appelle adorer un Dieu étranger. Est ainsi bafoué la source de votre spécificité culturelle, car l'ange de ta nation est le génie qui est à la base de la culture spécifique de ta nation. Solo bongo pena ko boka ya solo bongo pena ko sambela Yahweh ezali lokola pena solo bongo tozoko bwaka ya biso tozoko bwaka mo musika o ya biso tozoko ndo ko sambela bonzambe ya bato mususu po ko sambela Yahweh ezali ya solo bongo pena ko sambela bonzambe ya bapaya moni Yahweh wana pe ekomoma na munoko na biso te ba Jacob eza minoko na biso te ba Moïse eza minoko na biso te. Donc biso o batu basambelaka banzambe oyo christianisme to ya Yahweh donc ya Yahweh bazali ya solo bongo bana bobunga donc bozali ko bwakisa oyo ya biso pona kolanda oyo ya bapaya bozali soko munu ndeni potata wana pona kotanga oyo ya bino donc bozali ko bwaka penza donc kolia eza lokola tolobi kolia moni bakoko na biso ya yambo tango bayaka tango bamonaki nguba batimoli bamoniki nguba moyo eza na sa mabele bamonaki nzete moko boye nde kaka kosakolelaka bamoni nguba tango batimoli ye boye bazwi bamoni biloko moko eza na se bazwi bateti yango tango bateti yango boye bamoni nguba tango balia yango boye bamoni yango eza kitoko basepeli nango ale bakomi kovuza yango ebele bamemi yango na mboka ale sikoyo bamoni sikoyo ndenge nini eloko oyo sikoyo tokosala ndenge nini polo biso tolia yango ale babwaki moni kaka ndenge ezala oyo ezokwea na nzela tusa lobi baleka boye eboti ntango eboti bomwi oyo nzambe asali biso miracle ntango bafukama oyo basambelaki na minoko ya mindele te bavutulaki kaka matondo na tata nzambe mokeli donc elingi koloba ke bazongisaki matondo na minoko na biso na minoko bapaya te bango mpe bapesaki yango nkombo nguba sikoyo ntango ozwi nguba ozolia moto apesi yo nguba ozolia ozozongisa matondo na minoko bapaya ozokofinga bagénie superviseur na biso po bakengelaka yango ozokofinga bango sikoyo lobi soki nguba ebungi nango na Afrique to mvula ebeti te po bagénie wana bayokanaka ya mbasi za maza bisimbi ya mai na ya nini bayokanaka na bango so bino bozotosa bango te bayokani na bango babi mvula yo kobeta pe su te nguba ebima te boya kosambela yango monaka nguba ebotamaka kaka na Afrique na mboka mosusu
na Europe bota makati pour ba génie wana bazaka considérer baza concentrer kaka pour na territoire na biso ya moi. Donc so ozo sambela pour sambela na monoko na yo. Soko yebite tout na bande ko na yo misusu ba yebi minoko na bino ba ko salisa yo ko obanoko ko sambela kana minoko na bino. Matondo. L'âge d'un peuple donné est l'âme de ce peuple. La culture est l'expression de l'âme d'un peuple dont sa langue est le véhicule principal. La culture est un mode de vie. La vraie religion est aussi un mode de vie. Ainsi, la religion est une culture. La religion de la spécificité culturelle est une culture conforme aux normes de génie de notre peuple dans les grands Congo d'Ambumba est égal à l'univers. Donc, on anticipe qui. Donc, makambo moni. Donc, ozolia nguba. Donc, ozolia. Moni to lera. Obina olia bikedi. Ozolia bikedi. Ozosa ilaga ya solo bon pena bokoko boyo. Sigonda nini ozolia bikedi. Ozolia fufu. Ozolia kwanga. Ozolia ntuka. Ozosola. Ozolia makelele. Ozobosa na ke. Makelele bota makaka na surface mo prédéfinie. Et bota maka a on a poto te. Yo samela na minoko ya poto. Makelele bunga na kisasa. Au peuple d'Israël, Moïse dit que ce soit un prophète ou ton frère ou ta femme ou ton mari ou bien ton ami bien-aimé, quiconque t'invitera d'aller adorer des dieux étrangers que n'adoraient pas nos ancêtres, ce sont les dieux de peuples voisins ou de peuples venus loin de nous au bout du monde. N'écoute pas un pareil homme. N'ayez pas pitié de lui et il faut la tuer avec des pierres, car il veut t'inciter à abandonner Yahvé, ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Moïse, ezala ndeko na yo ezala pena mutu na yo lingaka ya solo ezala mwasi na yo mobali na yo azoyela yo kende kotanga nzamba bopaya ya solo bongo pena bolapide ye kolapide na baafricain ezali donc na bajuif ezali koboma mutu asali mabe penda ya mabe donc oyo bazomema bino na nzela bopaya bopranger naye moïse alobai nango bolapide ye na yango bandeko esenge na biso totatamona koyoka moyembo nsima tokoyoka lisolo pena mayema bombami awa na kati ya makambo oyo ya biso matondo.